Ma mission TV, le miroir du monde. C'est que dans le monde, il y a mangé. C'est que vous avez mangé. Oui. Oui. Oh, ça c'est marmite magique. On va pour faire porte-monnaie magique. Ici, on fait. Oui, on va pour faire porte-monnaie magique. Marmite magique. Aucun poto ça mi candidaté. Oh, qui n'a pas proposé de la spiritualité. On parle de la spiritualité. On parle de contacter maître elle me fatak. Bon, on a solution dans la spiritualité. Oui. Ah, regarde. Oh, ça est le mot marmite. Ça est le roté. Oui, ça est le roté. Ça est le roté ni. Bon, moi, oh, tel il y a magie. Bon, nous comment papier mouchoir. On va pas papier mouchoir. Moi, beaucoup c'est le roman la carte. Là, on va papier mouchoir. Moi, beaucoup il y a papier mouchoir. Oui. Atutu balanda biso baotala ndenge ezosalama awa ofula ngo 3 fois okostate ba setre na yo ta kota na kati okosate ba setre na yo koti na kati okosate ba setre na yo okota okosate ba setre na ofula 3 fois na kati okozani ni marmite okokanga marmite okocentre siko ba setre na yo 3 fois na sema ko nanga ko 2 fois 3e fois na 3e fois okofula ni te okofula nini shikamshi vindo okofongola nini wana okofula shikamshi vindo si comme je suis venu au refou là. Si comme je suis venu au refou là, si comme je suis venu au refou là, on a été dans un mystère. On va contacter maître elle me soit fatak aux solutions la table bino, hôtel dans une spiritualité. Makata maya Congo central on yango rozwa dans hôtel dans une spiritualité. Oh il faut aussi na bengo za capable de repasser au hôtel dans une spiritualité. Comment on a fait total la sogue et le moins ou bien Oyo maître El Misuga Fatal les représentants valables de Mbengo 6e génération donc magicien valable dans le Congo central va reconfirmer que makambo oyo maître El Misuga Fatal ça la réalité to ndengeni. Ma mission TV, le miroir du monde. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur la mission na Ma Mission TV, chaîne à référence partout dans le monde, surtout dans les côtés au niveau de Europe, Amérique, Afrique, Asie, Océanie. Bon, mais ça a toujours coupé sa mission confiance. Na musala, tout ça là kitoko na kati Ma Mission TV. Alors Lelo Martin invité sa fusée na kwei na kati ya Matadi. Donc Congo central, na uti Kinshasa, na Matadi pona la sabino vraiment réalité ya Marambutu OP ezo le kanakati ya Congo central. Na Matadi Nasir Botal Rabiso to sara be mission politique to amba artiste mission na biso ya mboka na biso République démocratique du Congo. Il faut siko to tambola poto la sabino pe réalité ya makambu oyo ezoleka na kati ya Matadi. Alors Nasir biso tout le monde ba image ya El Mistoria. Donc tout le monde qui est Kinshasa na Ma Mission TVP botala ki yango ndenge ba spectacle o vraiment ezali ko salama o bande ko belé ba bengi biso balobi est-ce que ye azali magicien azali nani mutu alobi na ndenge ne. Alors yango toloba ki lokola Congo central eza province na ye lokola Matadi eza place oya fandara yango to kitina Matadi poto zo vraiment image potala ba réalité na terrain ndenge ezali. Alors to benga El Mistoria bon vraiment na kati ya Matadi nde toza to ependa na certain na bonjour. Oui, bonjour. Bonne santé. Oui, santé bien. Donc, elle me soit fatal qui donc baou tela ba chaîne outil Kinshasa et awati na Congo central précisément na Matadi chef lié et hôtel la mystère au maître elle me soit fatal les représentants valables de Mbengo 6e génération donc magicien valable dans le Congo central va reconfirmer que makambo o ya maître elle me soit fatal ça la réalité to ndengeni après avoir remona makambo o eza na spiritualité yango ba kini ba awatina kati ya Congo central ba découvert pe ba yeba oyo maître El Mistoria Fatak asala ka sokeza réalité to za lokuta. Alors El Mistoria na si ba tutu ba Hollande par rapport ya Congo central na biso to monio vraiment na ba image ande na ndenge mais biso be to yoka na Congo central ko welela na pe ezalaka ba concurrence pe ezalaka tamsu ya ba chef coutumier ya banini ngala lingi d'abord to ba est-ce que yo ozali nani ozali prophète ozali nganga ozali magicien oza chef coutumier ou bien ozanani parce que tozana certain de to ba Congo central na kati ya Matadi. Oui, maître El Mistoria Fatak azali traitant voyant guérisseur
traitant voyant guérisseur mutu abikisa malade traitant ba problème o etel ndinga spiritualité. En plus, solution nous aux allons poser dans des spiritualité. On a maître El Misuka Fatak, ou bangaté au contact maître El Misuka Fatak, traitant, voyant, guérisseur. À mon aramakambo, à traiter la maladie, à traiter le problème au tel en spiritualité. Maître El Misuka Fatak, les représentants valables bien bengo. C'est beau rambengo. Bino sirona banganga ba chef coutumier bo marcharande ngeni pour ba tout comprendre té ba miracle tout monde la tam suma kambo banganga ba ça ba chef coutumier mais to comment comprendre té yo au salon l'émission to sala ki ngano ba critiquer ba lui oh asa jeune ba tum so benga mo na mukie ba tum so bien ngo za magicien yango kongo za bino na bango différence ça ndengeni. Oui, différence il y a chef coutumier to pe mutu o italien ya mystère biso nyonso to sala rara mystère. C'est la mystère, aux la chef coutumier, aux la magicien, aux la voyant, aux la traitant, nous sommes amenés à la rara, mon corps qui est le colonne c'est, il y a un rato de toi d'orara. Et ça n'est pas. Alors le lot toza awa Congo central balobi tembe nde balobaka tembe biso to ba to tembe otouti Kinshasa to agiste kombo na yo sangono e panzani mokil mobimbati na niveau ya Europe na ba Amérique partout dans le monde batala kayo ba monako El Mistoria donc kombo wana nanu e utaki wa piti yo vraiment kombo na omi pesa pe nandenge kendele. Oui, kombo ya maître El Mistoria Fatak e utana kati ya mengo o Mistoria za ezo la saita eloko za mystère eza eloko moko eza don moko batie kati na yo wana yango eza mystère yango ekolakisa ke don oyo eza na kati nango oyo etali na ndenge ya mystère po eza mystère un mystérieux akosala eloko moko eza oyo etali na ndenge ya mystère. Est-ce que banda déjà bando sa makambo bato belé déjà au sauver pe bango potoye baté tantôt mutumsa rose en a besoin libala mutumsa rose en a besoin mbongo mutumsa rose en a besoin musala tozoe baté pa na yo sko tozoe baté est-ce que au sauver déjà banani o pelelo bazanga ba mabala bazui pe ba mabala bato pe bazanga ba mbongo ba kompela ba mbongo le na Congo na biso yo sel déjà nini. Oui, parce que na traité ba problème et ba ka ebele o état dans spiritualité un an non faut ko bala raté na baba msuba ya ba contacta maître El Misuka Fatak sambela bango pe babala na sima ya makamusu na ko ba ndenge ni hôtel ndenge mystère Vous comprenez? Hôtel na ndenge mystère ko bobala raté o bala na traiter ba malade belé ambaso na bikisa ba malade belé ba to belé en plus na simba ba to pe belé o hôtel ba passe na simba pasteur belé ba prophète pe belé na simba pe wana ba musicien ba catcher oui ba catcher ba comédien peut to mona ba catcher nde ba l'équipe bino na makasi ba to ba kisi tie ba rande pa na bino tie faut que ba un catcher on prend un catcher o hôtel catcher quartier nda olukane qui c'est pas féticheur faut y ba on quartier a contacter des féticheurs pour appeler ça qui si ezala nini ngwana jamais un féticheur a le quartier ezala raté au quartier avant faire quartier na il faut le mystère aluka makambo o ezala ndinga mystère pour avoir ba résultat mo bien a contacter un féticheur a contacter un traitant un magicien mo pour avoir puissance oyo ezala ndinga ya quartier na yo moko omiye ba vraiment que aux un esprit moko boyo ezala quartier na yo o ba tutu ba eba ngo bien ndenge nini suba obenga ndoki suba obenga nganga tozo ba vraiment te eza que ça ki ndoki te eza que ça ki nganga te eza nde makambo don on prend makambo o ezala ndinga mystère eza makambo ya don soko za étoile na o ba personne étoile o ezala ndinga mystère o ko sala makambo o eza ko mona na monde entier ko mona monde entier eza ka eloko don on peut essayer le don des abos donc ngai makambo na bandon na âge ya 12 ans bino mo yebita bandon makambo na âge il y a 12 ans ndé na zabou donc koko na bisa za représenter Rose Croix si boyebi que Rose Croix certes moi Rose Croix koko na bisa so ya za représenter makambo o italien na secte o italien Rose Croix ko na bisa za représenter nango. Alors merci vraiment toza na matadi nasi bandeko tout baolanda biso partout dans le monde ndenge évolution ya ma mission TV ezali alors c'est que au pesa déjà bat mabala au pesa pe batu déjà vie ya mbongo déjà au pesa batu to retourner question na pesa batu mabala na pesa batu vie ya mbongo na pesa batu ba bleu belé donc mutu atazangi mbongo na minute o soit epana ko mina mbongo to poussa la moi po oui mutu atazangi mbongo ko za mbongo na hôtel ndenge mystère po nyo c'est ça mystère po te boni monde ce qui tali monde est dirigé par to ba diable pour faire aussi monde nde ba komaka monde so ko ba lo ngo zo pesa ni démon monde so comme M O N D E wana au balo lengo wana et au pesa ni démon monde est dirigé par diable nzambe asala ba ange nzambe ta sala ba ange asala na ba démon foye ba ngo ba démon musuba landa ba démon musuba landa nzambe totanga bible no webe totanga bible ba musuba landa nzambe ya to mona na kati ya bible to mona
Ezeboul azana Ezeboul azana la prince ba démon faut ba Ezeboul azana prince à chaque planète tous ba prince nango et ba démon o ba gira planète wana to ba ngoza ba démon ba gira planète wana donc et ba jeter na quatre peut total ba quatre étoiles mais tous ça plus mais deux sortes d'étoiles mais étoile ya Abraham meza mais étoile ya Salomon pesa mais étoile o étoile ya Abraham meza ni étoile ya Abraham meza eza nini quand tu vas par des triangles je représente composé par des triangles mais quand des triangles on est tout le monde ba formation ba salila ka ba rose christian ba salila ka plus ba maïkare pe ba salila ka ba musulman pe ba salila étoile ya Abraham et on est composé par des triangles ils ont présenté il y a deux planètes la planète ya Moto ça la planète au étoile ya Mai il y a tout le monde étoile ya nini ya Salomon étoile o ya Salomon ça étoile moko boeza ya 5 biso to tourner boepo toza vraiment na matadi ngana lingi aspect ya matadi Salomon étoile ya Salomon ça la 5 nini 5 triangles na kati ya 5 triangles on remonte ni to remonte 4 planètes ça on a 4 en plus to remonte nini triangle moko na kati 4 triangles 5 triangles na 4 triangles on ont présenté 4 planètes wana na triangle au moko on est ça la diable za wana Dieu mo ba na prince ya démon Ezeboul yende a représentera tous les 4 triangles yende servira tous les 4 planètes wana au total na ndenge mystère pour mystère faut tangela mystère faut la connaissance et makambo oyo ozo sala. Alors El Mystoria ngalingi vraiment au téléma awa doit gloire au poussa na boye je crois ba te belé ba hôtel la biso partout dans le monde. Alors ngai tisiko kondima muke po na Kinshasa to mona biso tout eba mambe belé muto azangi mwasi opese mwasi muto azangi mobalo opese na muto azangi mbongo azwango si place. Alors ngalingi juste au sela batu moi ba démonstration moko ça dit que to lingi œuvre ezala batu ba mona ke mbongo pe bimi batu tu balanda biso ba mona ke na zuyo ngope komi ya ngai problème ezala te bien. Oui makambo etala ndenga mystère to présentera mystère so ba mystère eza nini mystère un mystère eza nani faut ba el Mystoria pe aza nani makambo o etali démonstration eza lokola ni démonstration eza o yango to benga banani ba dans ba église de référence sur ba chrétien démonstration ba benga un miracle faut ba démonstration banana tango o ya Jésus Christ. On va démontrer dans terre de Jésus-Christ. Jésus-Christ était pas pesara ma pas pesi ba poisson. Asala ni mystère ba ma pas na poisson wana. Mystère bandara wana. Reprendre. Tant à part na wana. Ce que aussi dans terre de Jésus-Christ. Ba pesara mai wana ezalani bongo na rani. Mai wana bongo na vino. Oui. Kasi yango na tele mystère. Yo po lingo bongo la nini mbongo na micho batutu ba hôtel lingo bongo la nini eko mbongo. Na ba tele ko ba nini o italien mystère ko bongo. To lingisko et ça la moi spectacle moi ça la manasi ba te belé ba hôtel la biso to repousse na émission to za matadi donc to la sabino to uti Kinshasa to juste pour na ba image il faut les comptes de tous les partout ba landa biso. Alors to lingi o c'est la biso le romoko ba to ba confirmer par rapport au père Moussala no sala que mbongo moko pe biminga na juda ils sont bien na ju 300 na tchepe na poche comme yanga. Oui et le réunion c'est la mystère ko bangate bomona na bino eloko mwana muke o tele ndenge mystère ko wuta na bango ba wuti Kinshasa ba na kati ya Congo central ba ya système ba ko kuta na maître El Mystoria Fatak qui représenter ya mbengo 6e génération ba ya ko kuta na maître El Mystoria Fatak ba banga te ba wuti tara ba wuti musika ba wuti bo bino ba wuti Kinshasa bo yeti na kati ya Congo central précisément na Matadi bon tala mystère au maître El Mystoria to mona mystère o mona eza un problème to relax sa démonstration sur relax miracle o ba bengi o ba kacha ba bengi miracle et ça problème était bon mon miracle oyo bino bengi démonstration bon mon démonstration ça un problème était bon mon démonstration et moi muke on relax na ndenge hôtel na ndenge spiritualité. OK oui to za besoin siko to mona to vivre réalité ya makamunyo so oyo ezoleka parce que El Mystoria azana Congo central donc Matadi to kitina terrain tembe et si là ma mission TV chaîne à référence partout dans le monde na si bolanda bisonde bo mesana toujours kolanda. Alors tout le monde a un spectacle et ça. Oui, spectacle bon mon un spectacle moi mon kena là ça ndenge ya mystère pour bino bo wuti Congo bo wuti Kinshasa bo yeti na kati ya Congo central pour bosala émission na maître El Mystoria Fatak ala sa capacité o azala na ndenge ya mystère faut na ndenge ya mystère faut dans la capacité il y a autre monde va pasteur va prophète va dans la capacité na ndenge ya mystère il y a autre monde mikolo yo au moins va pasteur va prophète va binisa ba nyama na mabumu ba binisa ba biloko ke bele ba ngolo ba nguma ba magoro na kati ya mabumu
ce que vous misani faut que loko o tel na mystère o côté na spiritualité jamais robima na physique bu ezala raté ce que moni ba pasteur ba prophète bazo bimisa ba nyama na ndenge ya monde visible bu fait que ba vana kati ya monde ya magie c'est que vous allez manger oui na yo moko yebi na za pasteur belenga na sima za prophète belenga sima na kati ya kitsa so moko yebi ba musicien ko belenga na sima yo moko yebi yebi capacité à mettre elle musique to mona ngo batu bayoki to lobi to mona ngo vraiment to confirmer ngo tala rapport na temps to mona ngo to confirmer to za matadi na si to za na IEC ya donc na matadi donc to za kati ya matadi to ndesko poto la sabino spectacle na El Mistoria na kati matadi a confirmé batu baza tellement ébélé. Oui, les amis problème était là confirmé na rozwani za saki nanga mutoro ya na saki yaka na saki wana laksana eloko o eza na ndenge ya mystère. Oui, na ndenge ya mystère o bango te contacter maître El Miswa Fatak mbozo ba solution na bino ndenge telle ndenge spiritualité. Obo tarate okena poto ozora mikanda te ba musuba beta ba 30 ba 20 na poto fo yeba ngo bazora mikanda te. Basuba bala ba 20 ba 10 ba 15 ans. Abo tarate Bansu a comme mukolo mais bala raté nyoso wana eloko nyoso les nini faut que les canaux la lavage spirituel Elmisoya batu ba mona toro silisa après to bandi ko clairci batu peut-être que démonstration ça problème était bazo expliquer on a spiritualité bazo expliquer spiritualité ngeza donc pa yango to mona argue au bala raté au bota raté faut ça on a lavage spirituel na kati ya lavage spirituel wana ba concentrer ba ancêtre na yo pour chaque famille ça ba esprit nango edigijaka et ça ba ancêtre nango faut concentrer wana après si ma concentrer ba ancêtre na yo oko yuka oui après si va concentrer ba ancêtre na on ba ancêtre on ko concentrer ba ancêtre na union fo wana oko concentrer ba ancêtre tant si ma concentrer ba ancêtre wana oko yuka identité na yo na kati ya identité na oyo ko pesa to ko benga ancêtre na yo ba fongola yo ouverture makambu na yo et donc ça denga denga spiritualité ba fongola na ouverture makambu na italien denga mystère ko ba ngati contacter maître El Miswa Fatak boko za solution makambu na bino o italien denga spiritualité oui yo za boko fongola saki o fongola na saki wana ba mona denga tel o italien la denga mystère o italien magie oui magie le plus développé d'abord la magie mo le plus développé boko mona maître El Miswa Fatak il est représenté ben on deuxième génération bisanga ngungulu wana ba bisinga ngungulu wana tiango na ndingo na ndingo fo bimisila ngo ndingo pe ko kitsela ngo kitsango na ndingo kichonga ndingo oui oh eza lokola ni to benga on ni marmite magique on va pas porter monnaie magique ici dans sac tango dans sac wana oui on reprend on va pas porter monnaie magique marmite magique okenda poto ba okenda poto za mikanda te oh kena ba problème c'est belé dans spiritualité on parle problème belé dans spiritualité bo banga te contacter maître El Miswa Fatak bo ko solution na bino o italien dans spiritualité bo banga te contacter bo mona spectacle mo muke na o italien dans mystère un mystère aux amis mystère aux akati nanga eza sous forme étoile eza sous forme don ba pesio au sala obigi ça ba malade obigi ça ba biloko belé o italien dans spiritualité bo banga te contacter maître oui bo banga te contacter maître El Miswa Fatak donc oui yo moko yebi ba fa mona ngela problème était pour la solution makambo bino o italien dans spiritualité alors oyo sikoyo batu ba mona o kaka to yebi biso to dans linzanza ya miliki ou bien linzanza soki ya manteka ou bien loko moko boye mais o expliquer biso nini robima awa toyeba yango te ngala ko expliquer bino te loko oyo robima awa oyo ça mystère bon mona ndi ba mystère papa ba constater ba ancêtre après avoir constater ba ancêtre no ba koluka et loko o senga ba ancêtre na yo wana yango ça ba ke et loko o za ngo po ça to zo ani to zo marmite wana marmite magique oui ouais o simba ta téléphone simba na téléphone o ta nga mystère o simba téléphone o za marmite magique wana o za pas ça marmite magique o za pas ça ya porte-monnaie magique o za pas ça bala raté o bota raté ote okenda na poto za mikanda te oza mikanda na ndenge tala ndenge spiritualité ko banga te o contacter maître El Miswa Fatak ko za solution na makambo bino o tala ndenge spiritualité oui na kata o ça loko mo marmite ça biso loko te oui ça loko te ni te boko mona o tala ndenge ya magie mystère on va fala yo mo bi mystère on ça za ba musicien o yo oui ça vide c'est un mystère. Oh, mystère de ça là, oh, ça les logos moko italien n'enga mystère. Comment on a contacté maître El Miswa Fatak les représentants valables. Comment pas les représentants valables les magiciens oh Congo ndimi oh kitasa ndimi bato a fétiche oh kitasa bandimi pe ba musicien moko yebi bandimi. Pour longo la bino na kini ko ya la bino ah na kati ya Congo central mais ko sala émission maître El Miswa Fatak donc eza blaguité, eza aventurité. On parle boko luka moi papier mouchoir. On va pas papier mouchoir moko boko tshelo ko mona kati. Na no ma papier mouchoir moko boko ya na papier mouchoir. Oui.
batutu baolanda biso baotala ndenge ezosalama awa ofula ngo 3 fois okokonstate baancetre na yo taka kota na kati okosate baancetre na yo okoti na kati okonstate baancetre na yo okotaka kosala baancetre na okofula 3 fois na kati okozwa nini marmite okokanga marmite okokoncentre siko baancetre na yo lokola nga ancêtre ngo okonstate eza lokola Shikamshi Vindor mpona baplanète oza na 4 planètes wana kombo nani Shikamshi Vindor aza lokola prince ya kati ya planète oyo etali ya planète ya mai. Pour la planète où est mort, tout le monde a gagné baza. La planète où est la planète mon pépé, tout le monde a nanga. Il y a un autre monde a ministère belé. Avant bord on a bête, soit une chanson est bête, on peut ça. Jimmy Moro invoqué on a la carte chanson, on peut chanson ça là, succès. Et cartonné la carte monde de telle ndinga spiritualité. Bon bah on a contacté mettre elle me soit fatak. Bon aux solutions ma camna bino ou telle ndinga spiritualité. Oui, neza boé, na concentrer Shikamshi Vindor. Après d'avoir constaté Shikamshi Vindor za lokola prince ba démon. On va après Shikamshi za prince ba démon. Prince ba démon, on va constater Shikamshi Vindor wana. Maintenant on sala nini na robanda na kokocha nini ata 3 fois na sema ko na ngazon point. Ta kokocha 3 fois oui. Na kokocha 3 fois na sema ko na kokocha 3 fois na sema ko na kokocha 2 fois, na kokocha 3e fois, na kokocha 3e fois. Okofula nini ta kofula nini Shikamshi Vindor point. Okofula okobela nini rituel. Rituel oyo okobela za rituel moko boye ba kopesa yo. Okena oza okenda poto. Ozara mikanda te. Pas besoin de 20 à 25 ans de candidat na poto. Au contacter maître elle monsieur Fatak. Oui, na bala. La blog est belé. En hôtel ndinga spiritualité ba banga te contacter maître elle monsieur Fatak. On a vraiment ndenge o batu ba on di matin, biso tout on a besoin tout monde en réalité, ya makamu surtout bande on a biso belé ba na poto, on va confirmer siko. Oui, pour confirmer o maître elle monsieur Fatak eza blague te. Eza makambo te boko uta bino Kinshasa ko ya eza bakasa ba ventirité eza makambo o etali ndenge mystère po mona makambo o etali ndenge mystère o vani o fongola ta o fongola nini wana to fula Shikamshi Vindor Shikamshi Vindor to fula Shikamshi Vindor to fula là Shikamshi Vindor to fula on a o etali ndenge mystère o banga te o contacter maître elle monsieur Fatak o za solution makambo na bino o etali ndenge spiritualité o kanga ngo susu o sandeka ka Shikamshi Vindor Shikamshi Vindor o concentré wana o fula sur 3 fois o rebelle nani en fait na yo en fait on est là lokola na en fait o yo rebelle les anini nani donc ba Shikamshi Vindor lokola ba nanga do reprendre o fula sur 3 fois o goza on a fait makolo na tant o goza na sema makolo na yo wana oui tant o goza na sema makolo na o tala o goza sema makolo na yo tant o goza na sema makolo na o une fois o deuxième fois o troisième fois do reprendre o rebelle là Shikamshi Vindor wana oui o rebelle Shikamshi Vindor o rebelle là wana ça lokola prince ya ba démon ma prince na kata prince ya ba démon wana o rebelle Shikamshi eza dans un spectacle mokia na lagisi na ndenge tela ndenge spiritualité to ko kende tina kati ya maya flèche o mona pasi mbengu kota ndenge na bisa kibinoke to ko invoquer mbengu to ko laksa mystère ndenge to ko longa biso to longa awa to kende tina kati ya port marshal wana na sia port marshal to moni obimisi mususu etikali wana so fungoli pe to mona ngoka ko bien yango kenda ça le spectacle au singe mukie spectacle au singe grave oui on va le spectacle au singe mukie spectacle au singe grave to ko kende tina kati ya maya ya Congo central wana na kati ya maya Congo central wana yango kozwa na hôtel ndinga spiritualité o ne so singa na mbengu za capable de repesa o ne so hôtel ndinga spiritualité to mona to tala soki elongwe ou bien oh ça la ndinga spiritualité ko banga te contacter maître elle monsieur Fatak bon on va faire le sena kamla bino nyo c'était la ndinga spiritualité ko banga te ne do longa ato ke de tina kati ya fleuve kati ya fleuve wana kati mbengu donc pour kati ya mbengu wana bo longwa to ko kende ti wana to ko sala spectacle bo ko sala wana yango nde ko sala ndinga ya mystère ko banga te contacter maître elle monsieur Fatak bo ko zo solution na makamla bino te la ndinga spiritualité. Alors merci Zoba Tunde Bazali donc matadi carton nde tolo ba matadi tombe matadi carton donc nalingi sikoyo opesa numéro de téléphone na yo na bandeko tout bazape awa pour profiter ba numéro de téléphone na ye bandeko pe tout o bakoza pe na besoin na ye pour profiter plus 243 surtout bandeko bana niveau Europe et puis na partout dans le monde. Oui, maître El monsieur Fatak les magiciens valables du Congo central confirmé na Kinshasa donc bino boyebi de confirmer na Kinshasa mutu fa ndimo dingo fa ndimo faut la mina mystère
faut dingwa ndimo po dingwa za lokola représenter ba quartier tout ya Congo yo mo be garde RDC c'est ce que dingwa ndimio amoni mystère oza la kati na yo ko banga te contacter maître El Misso Fatak boza solution ma kamna bino tela ninga spiritualité okenda poto ozora mikanda to ozora mikanda obala raté bota raté ba problème tela ndenge ya amoureuse otela poza kanga mobile no ozo kanga mwasi na yo ote ba bilo za ebele ba marmite magique ba gréement magique ba porte-monnaie magique ba multiplication ba serpent magique ozora bague magique bague ozora bague poto okenda na kati ya po Marshall kuna to ozora bague waza kokocha ngona kati ya nzungu wana bague na ko transformer ko bima nguma na ko bima yango ko sanda mbongo oyo fois a contacter maître El Misso Fatak plus 243 85 385 40 75 plus 243 85 385 40 75 plus 243 85 385 40 75 bon maître El Misso Fatak traitant voyant guérisseur au tel landing mystère. Alors merci vraiment ma mission TV chaîne en référence nasi mokil mombabotal rabiso na ba Canada, les États-Unis partout dans le monde bobenga rabiso. L'émission liboso nasir bokomela ki biso bobenga ki et ça qui peut bien toza ce qu'on a matadi to ti Kinshasa to e matadi juste poto zo image to la sabino dans na matadi ya ISM matadi poto la sabino réalité ya ba jeune tout baza a vraiment El Misto ya carton na niveau ya Congo central. Alors merci vraiment bande ko tout ba hotala yo vraiment ba ko bengo pe boko solana bango ba détail nyonso. Oui ba détail ebele za o te oza ba malade ozo déranger yo. Tu pas malade de faire la sorte de spiritualité ça. Malade de souba bébé baboua qui malade de obi karaté. Obika so contacter maître El Misso Fatak. Pour ba problème de spiritualité. Fa ko banda na makambu na yo. To senga na identité na yo. Identité ça lo la identité ko pesa identité no wana. Ba ko constater ba ancêtre non pour chaque famille ça ba ancêtre non ba concentrera. Ba constater ba ancêtre non après ça va constater ba ancêtre na yo. Ba relé kana kati lavage spirituel. Na kati lavage spirituel na ya to constater ba ancêtre na zo sur le so hôtel na spiritualité. Ba place kana za ba moti kana ça la mettre place aux gens à Luanda grand frère on a la ça plus que mystère na katia Luanda na ninga za pesa bambote Suleiman Jabi na katia Luanda na Copperfield Batista bambote na pesa na katia Luanda na suki na wana ciao. Alors merci ma mission TV chaîne en référence merci na bande ko tout aux niveau ya Libanda au Botal Rabiso merci vraiment ma mission TV. Ma mission TV, le miroir du monde.